Pona nga na maramba bolingo na mona na iska Bible pekisa te ke mobali ka faza mukola mwasi na mona te. En tout cas ceux qui ezo zaka likamba compréhension. Ceux qui est que au trouver mobali na yo bozana bino bozo ke na bino bien po mibali musupo mona aza mukolo na yo. Mais soka ba banda buzoba au moni ko mwana 15 ans. Bali soka linga mwasi. Pona mobali akoza mukola mwasi. En tout cas ezo ko arranger bango. Mais pona mwasi akoza mukola mobali en tout cas c'est comme dia ba 10 ans ba 7 ans et comme pebele mingi. 15 ans na ndenge ni tozo mona ba mama mususu bakoma lokwa ba mineur bakoma lokwa ba ujana. Bakoma lokwa ba ujana otalebo oh mama lobi meno quel âge ote na sanage na voir eza makambu dala libabe za la raté. Ce qu'on a l'objet, muto kolongola, maman na longoli bilamba devant ina âge za muke. Maintenant on la bano capacité boti soit za mona bota na âge neti ngai, on c'est normal les a malédiction mais soit na bana ba bébé ngana papa na bango. Bonsoir bana poto bana monde entier balandi émission mal à l'aise balobi na masolo ya net botiki la Congo Millennium soki bino boza makambo biso na Congo Millennium toza solution kaka ndenge zalaka na zanga moko te na plateau na nga nazana ba invité na nga na kubanda na gauche na fana bana na mobile pour à se présenter balandi émission mal à l'aise boye bae bonjour papa. Oui bonjour Nathan mal à l'aise artiste Mbembe. Ah oui, Nazana artiste Mbembe. Bonjour maman. Bonjour. Chroniqueuse ya Congo, Congo France. Ah, biso na Congo France na pesi mo boss José Didi Pumba na pesi mbote Belis Kazali on a des boss na ngai. Kombo peste ba misu ba yebi pete. Ah Nicole Nzemba bino yeyo Nicole Nzemba ba yebi te naza chroniqueuse za Congo France. Oui, bino bolandi ba invité na nga ndenge ba se présenter. En tout cas, ba invité na nga na zona sujet moko o bazo benganga na profiter na kopesa mbote pa ya mon boss. Mon boss balobi boss ya boya zaragate Ricky di Benz. Motema ya mama Jolie di Benz. Mama nguli pomme verte. Wa pe na pesi mama Emily Nzemba. Motema ya tous pepele ya mbetelo balobi mère d'Abstrocadero balobi kombo na ozo peser. Bella de London, petite sœur Talarayo, Bella de London. Ah oui, si j'ai n'angé le ezali bande konangai, bana poto wa benga lobito partager dans sujet o na mona ki na ko partager ngai mo te on a benga ki chroniqueuse munene ya Congo France na Mbembe star na biso Mbembe babi ya bandali babi eteti. Eza écart d'âge ya mariage. Écart d'âge ya mariage to mona ka mona mususu azana mukolo mais azana mwasi na mwana mukiba balana na bango. Musupa azana mwana mukie azana mwasi na ye ya mama mobimba. Pona yo tanki yo zana mwasi ko lo banini. Ah nata. Au moins mamba bolingo ezaka vraiment compliqué donc na domaine na bolingo ezaka mitema mibale soki elingani nango donc to ebite stoko ko juger bango ndenge nini. Pona nga na mamba bolingo na mona na iska Bible pekisa te ke mobali ka faza mukola mwasi na mona te. En tout cas ceux qui ezo zaka likamba compréhension. Ceux qui est que au trouver mobali na yo bozana bino bozo ke na bino bien po mibali musupo mona aza mukolo na yo. Mais soka ba banda buzoba au moni ko mwana 15 ans. Mais mususu ko zape mukolo na ye mais so bo vandi na bino bien et que azo respecter eta que moi si azo fa na ba norme na o ya bo moi so senti que place na ngezali bon obo ya epoani bo fa na bino ti pona yo kozala mukolo ya mobali bien kozala mwana muke ya mwasi eza nango mabete pona yo. Oui, pour n'engagez ma bête, pour Bible pekisi angote. Mais pour biso africain et l'autre monde à place na ma bête pour moi c'est développé par Noki par rapport à mobile. Moi ça développe par Noki par rapport à mobile donc moi si sur mobile aime sous bozan ne be carte d'âge et que mobile n'a pas na master. Tant yo ko banda ko bota
Monika place aussi ko biso to boyela ngo mingi yangwana. Tango yoko banda ko boto ko sentir que moi ce mona akomo koma mukolo ya mobile parce que to mona ba ya ebele ba mema biso na quartier le lope ba koma pe ko linga biso so pe to tellement to ma to so ko kana. Mais ko tala boso ko landi mbula yo bota mara ya mimaka yo. Moni ko place wana yango ko mo ba lobelaka mobile fois za la mukolo ya mwasi. Mais ce que kuta na mobile musupe nzamba zo sape grâce moi mobile mususu okoza mkona ina ne 2 ans mais mona a développer ne makasi na maturité na nyonso na nzoto pe ndamba si on écoute na mobile bon et que azo va no bien azo respecter ne yo enfin ne ta que moi si vous vendit ah oui man Nicole Nzemba mina na mai na zozongela yo artiste mbembe pona yo écart d'âge ya mobile be ya moi si pona yo selon yo moi si akoza la mukolo na yo bien moi si akoza la âge moko pona yo bon nga pona nga na nenga mabete na tamala l'aise bazaka basi mobala kozala mwa moke mwasa kozala pe mukolo na ye eza bolingo so bato mibale batrouvango moto apekisa bango aza te tomona biso mpe bavemo pa mokolo maana mwasi na ye moko mpe mosatike mpe mwa mo pa moke maana buzoba mais omona tantine moko boye azwi jeune garçon ne moko boye pa se retrouve na bandenge na ye en plus eza teke bolingo batala mokolo eza motema koyeba kosolola na mwasi boye mosusu omoni mwasi na mobali mwasi aza nde mokolo mais non mwasi aza amwa moke mobali a mokolo mais okutana na mobali moko boye eza badifférent kaka na oyeba gu eza selon makambo ya gu eza makambo ya gu mobala moke azala mobala mwa moke azalaka te mwasi pa mokolo na bolingo azalaka na ye te. Ah oui, artiste mbembe lobi mobala mwana muki azalaka te mwasi pe ya mwana ya mukolo azalaka te mais eza na inconvénient musu eyaka tango nga na yebi kutu copine nga moko azalaka na mobali pena tuka soko otali mobali wana bazali na écart d'âge ya makasi copine nga wana mobali nazali pe ya mukolo na ye mais na yebi sio nata mal à l'aise mobali wana soko bapanda pakola buzoba na kati ekiri ayekuta biso ekiri bakabya ya mwasi na ye na yebi so okobeteli okokuta na ye moko banjo lisolo mwasi na ye yo contribuer kana lisolo tango mapa mwasi na boti makam donc azaki na buzoba mo même pas mwasi ne moko on dirait mwana muke on dit moi tourner ko benge papa na otanga komo te po esabete papa na sala ba 50 ans mazala maturité na comportement bana 15 ans donc biso no benga bon po azai muta buzoba mo so kutene on dit moi na muke c'est là yo pona uto ko linga no mobala mwana muke akoza na maturité non na lobby vraiment pona ngai vraiment na beti c'était que na ko linga mobala mwana muke mais moni tango to loba ka boye to loba po to sunga pe bandeko bazana bandako baso tala biso o moni ko za na ndeko mususu a trouver mobile na emoko boye mususu akoza na bekara ba ina ne 2 ans ba 3 ans 4 ans mais ba faina bango bien sikoyo tango ba faina bango bien bongo biso ko to yeboye to lobi te carte te baboya na kaka moi ngende ko na pa ko landa loko eza boye ngana boya mobile nga mais OK pas mobile na trouver ki na e bon alors que place mususu mona akomi et comme yo bébé là le bébé le bébé mobile tala ba papa mikolo mususu bana buzo banga na ebisio ya omoni système mikolo ko na oka mwana na tozo mikolo neza boye mama mususu pe na mwana mazaka na bango monte ke ezo sape bien te mama mukolo moko boye azimwa mbali moko mwana muke quelque part mama na pomona azana bana na ye oyo bazape azimona mobala na apesa mobane respect mon mal à l'aise omoni siko soko lobi mama et comme mabe tantine soko lobi pena mama et comme mabe parce que tozo ba mon pe toza batu to te akabatu foto zonga pe na bible zo bisa biso ka boye bolumbu ya mama ou ya papa mutaza un avantage ko mona ngeza ka papa bolumbu ya mama soko comme pas moi ne comme malédiction donc nazo loba tango mama oh déjà moi déjà que azam ko na 15 ans donc akomi mama ou akomi papa tant yo lingi yo zo bimana quelque part zo m'appelle malédiction mais on eza que no écart d'âge na ba une année ba 2 ans ba 3 ans na loba ki ngo tout à l'heure et zo dépendre kana ndenge bozuli bolingo na bino pona yo lingi écart d'âge ezala ba 3 ans 4 ans et ça na normal pona yo bon bali soka linga mwasi pona mobali akoza mukola mwasi en tout cas ezo ko arranger bango mais pona mwasi akoza mukola mobali en tout cas c'est comme dia ba 10 ans ba 7 ans et comme pebele mingi parce que komi mama mwana muki azomona bolumbu ya mama na tozozonga na bible parce que pona yo artiste ko loba ni mama moko boya azana beka na mobali na ye ya 10 ans 15 ans pona yo tant que yo posa jeune garçon oza pe musicien po bino musicien ko tolinga biloko bongo
est-ce que yo ko mon peu normal que vivre na maman moko bongo ngai yebi ko kena ngo mabe bongo ya occupé te ya ta maman mukolo ko beta kara mala les yebi ko kena ngo mabe okena ngo pe na mbangu bon aza mwasi nga mwasi eza balobi nga mwasi nga na obanga aza mwasi aza koko mudaza ni karno ya 15 aza koko te 15 na ndenge ni tozomona mama mususu bakoma lokwa ba mineur bakoma lokwa ba ujana bakoma lokwa ba ujana otalebo oh mama lobi meno quel âge ote na sanage na voir eza makambo dala libabe ezalaka te mais na bible balobi yango mwana libabe ezali papa libabe ezalaka te ndenge nini yo so mama na longo lio bilambe ezali libabe te Nata, na lobi libabe zarate, ça veut dire quoi? Au moni Bible, wana batu bakoma na Bible, tout ça batu belé ba respecter makoma ya na Bible te. Mais biso tozozonga na Bible wana oh biso to yebi. Na yebi te batu wana so batanga Bible mususu ya simandako. Mais biso tozozonga na Bible oh to yebi. Oh yopo yebi. Bon, ce qu'on a lobi muto ko longola maman na longoli bilamba devant ngai na âge za ya muke. Maintenant, tu as la bonne capacité, boti soit ça mon abota na âge net ngai, ouais c'est normal les malédictions, mais soit ça na bana ba bébé ngana papa na bango. Wana zo buka ka mobeko papa to eba bino ba mise bozaka bongo. Ba mise za na boto ba mise nyo soute bo teni biso regarder parce que na plateau biso to jije ba mise nyo soute. Mise mususu pe ninga zana à se respecter vina mais ba mise mususu pe baza bongo wala na boka bonbon. Ezo dépendre ka na bino wana pona yo artiste. Na vansna lo banana pesa vient na God and Sisi Goda pire voilà pire vient na kata Paris God and Sisi Goda zane kari ya 15 ate voilà vient na vient na God and Sisi Goda babi o makila ya diama ya ozaka pena makila diama mama Emilie Nzemba motema ya tous pepele ya mbetro bali kelemba mikemke fo ikanga ah oui na profiter na pesa piba mbote na ngai pa ya mon vieux Jacques Mayelanda balobi yona mama écart ya combien pour yango nde sujet yango nde makambu bambo tenange belé pa ya Freddy makambu les bourgeois nazongeli sur pona ninge ko mela mai pona mone ko kende mo likolo na ninge ko mela mai pona yo siko pona yo okozwa mwasi écart ya combien pour ko tala obo ozanga âge mo boye o yo mo ko yebi to ko lo bate po za plateau siko pona yo mwasi ni yo kozana e pona yo kozana mwasi azana écart ya combien pour bon neti ba général clock ndo mona bango bongo ba vandisa makambo bana ba ekana na bonde balinga basi neti nga na habité na ko souhaiter te omoni biso nde to saba tu misu déjà c'est pour là pona basi c'est pour là ndenge ni expliquer bana poto bien quoi balobi mwasi ayo kaka mobala kufaka misu avant poni azana to ko tala batutu ngaso na bimina ba petu amiki non ça prison ngai pena non ça prison de lipo ba petit monsieur amike pa koza mo na 22 ans mais akiti tempe âge comme 16 ans mais pourquoi bino bozo condamner kaka ba musicien wana ba garçon wana ba bimana ba maman et bongo ba petit wana ba ujana bongo bazo bimana ba père moko libumu de se fansa makasi tala niveau âge les gars délai tozo ba wona c'est ça kama beto tozo ngaka na sujet bongo te Nicole soit siko mwana na ujana epsoge ngana sepela na ba papa na makasi na lingana nga ba jeune garçon mutu pasi mais moi na Monica bolumba papa neza libabe mo mutu na mutu azo partenir libabe na ndenge na enata mutu so azo partenir libabe na ndenge na yozo ko occuper poani to ça kana sujet na débat en tout cas c'est l'ambiance libabe bona star na biso yandi bina libabe Monica eza ngo normal ko bimanela moi si azana âge ya 15 ans ezana écart ya 15 ans nata s'il te plaît na bien monde to zabwe tozana Congo mboka batinda biso epa nzambe to ya eza mboka tozana masumu o matakuta to mona bolumba mokolo mais oyo ko sala ya mabe kute koleka kuto o mona bolumba mokolo yo moko yebi makambe to ko chama bolongo na sozo singa nzambe merci nga noza na osalate mais na bige mutu na mutu azondi malibabe na ndenge na pona yo eza nango normal te ngai epa na nga na mona batu ba osama na bangwana eza tout à fait normal azana bansala na eza normal
Et ça c'est nzala et ça basi na mibali ba petu amike na ba maso yo ba génération na biso mzupe na leki bango bana ba age to tanga age et ça nzala eza na ningi tozonga sur lo moko Nicole et lo kona penza ba so bengela ngango trop mama mode makumba Chantal makumba na Belgique balobi to bana eloko to ni taper point loko surtout bino ba star lelo olingi mwasi moko boye nyosuka na cadre ya Mukolo olingi mwasi moko boye ya Mukolo tanga ndeko tina mbongo mona kimko na ete nzamba sungi mwasana na amoni ke mobali na ngana lingaka ye na sala na sepelaka na ye atini mbongo na ye awa bali yo mariage à blanc bokomi na poto leko na poto komi Yesu te quelque part ils sont la pena bien te ba ser wana pona yo ko loba nini pona ngana ko loba nini na ebi o mibali bazomona kuna te. Vraiment en tout cas na yebi oyo bandi konaso mibali bazomona kuna te to ko teni ba rigueur te ke bo balani na mwasi komi kuna olobi su mwasi ote peut-être tant ba ko marakuna oromona mwasi komi ko nyokola mobali oromona mwasi komi si mobali lokola esclave na ye bien privé na ye mobala ningana te azaka na ye moko allez siko so mobali pa kokina ye bongo te atala bi na luka pe nga cheme so pe singa vie pour na poto en tout cas et ça derrière taper sur vie quelque part na ozana de côté bande comme belle peton omoni so komi kuta omoni ki mukola mutu mono bande ki sasa yo na ki sasa omoni ki mukola mutu comme na poto no komi ke ya za mama be banda za ki sasa bono ko solo la oyo kaka voix na ke voix mikolo ye banaka obande pe omoni na ba photo oye ba ka sana pe otinda atindi ba mbongo ko zo kutu ba musu ayebi singa binanga binata ane ko pasenga fille moko alobi wana petite sœur on zo kande copine na ye. Mais lelo o fille les mobile ba bebani na mwasi wana fille wana baloba ke cousine na petite sœur na ye akomi ko benga fille wana ko finga enyama o kabela mbanda mbongo o sala boye quelque part ezo sala pena bien te bande ko so mibali makambo zo sala ezaka ba artiste te ezana ba jeune misupe oto yebi ba jeune bazana ba vitesse ebele ba o sala pe bongo surtout Facebook pene bomi pe makam Facebook ndenge zana ko mona no a Facebook donc okomona muta pakole ata 18 couches à fond de teint a petit ata 4 couches à rouge à lèvres a bimi le mona 15 sukuli photo ata 55 fois siko mon temps mobile pa bon ngane na vai na ngabo na Congo mboka moi tozo souffrir mo bika ma mondeza moi code ba samba 2 ba 3 saisons ya na ona facilité pardon na boka nzoto koto mais azape na mutu na e a oboya mutu na e wana to bazara na kichapo mutu azali na kisasa bakuta na mikolo nyonso bazala moi bibutu yo bobenga na kala téléphone série ta vidéo mais bon mona te na rose ba peke non omoni masolon e mona mboka monde ba mise monde ba star etambola nango moi c'est pas ko ba ke mobile na ngane azabo abetane na mama mo bo mama ne mtasala to futa ndako yo mama na mtasa to futa kurana mai mama na mtasa ngana likamtengane na boto zela koto liana biso amelle pengenge mwasi wana mobile pena télé vidéo ya vaine na salon ta nete bilongo na chambre na suka ba sécurité zobo ke ba pesa mabe po soko mono za mwasi ebisa mutu wana vérité mama nata dikamtoto lo ba yango ba mama bazana poto soko monike oza mobile na kishasa oza mobile na poto funda kana mobile nozi funda kana mobile nozi na poto kuna bandeko na biso bana poto wana mobile na yo pour lela te fona mobile na yo biso ba botiki biso kana mobile na biso siko ton yo kuno zolinga o ana kisasa o ana kisasa pokangie misto pe a mona na zo zwa kaka siko tango ya kuna na poto so bandika ba desert ye pa lakso ka buzo bati mais bandeko pa mibali bo soigner pe muninga so ka lingyo a futeli o billet a memi na poto déjà pesi o vie quand même azape na famille atiki famille na ye atiki bana na ye atiki ba leki na ye a penser na po na bolingo a pezo bate azo bate donc tant comme il faut y baka ko soigner bozala bien ona yo artiste mbembe lobini poto mona lelo mona ndeko mwasi moka poto alingi yo aotini loba code loba ya bali yo bokomi na poto kuna obalukeli ye msu na famille na bengisa mutu te me ya zimbongo na ye asali makambo ye poto le okuma kuno komi Yesu taza mukolo pona yo ko lobani temenga na nata quelque part eza bien te eza pasi mais to kuta likambo yango mais to kuta makambo yango te okuta ngo po anini omoni mobali muso ko linga mwasi mais akomi na mikili ebi makambo moyo na poto te mobali makambo moyo na poto te ando sese makambo banda sala te mobali muso moyo na poto boyi mwasi ezate bokondana ngape mutu bokondana ngape mutu te le muso amoni makambo epa na ye ya mabe mais quelque part somme d'abengiso na poto longolo na pasio za na Congo banzale za na Congo kokima mwasi te po
famille na tiki kutu ya bando bengi sawa tukana nenga mabete na tabo trouver ngo kaka normal mboko batu dia si bazoka dia ba pota makambutu ya monika ko sa pe mutu mabe sa pasi ngana to mona ba jeune fille mo bientôt awa ba okanga mana jone bazolekana ba olekana mwasi nanga toyoki lobi bakangele lopango basi pa ki ça pe pensas balingi na bango te bon balingi na bango pressé sikota balingi pressé ko noko wana mbongo eza na ngote ya ngana zela kaka yo na zela kaka yo po bino pe mibala ngo pe ya kisasa pe bino pe wana bino bata ba déception donc moi c'est pas ya poto baza ta déception te donc to ba en général mibala baza ka bata ba déception moi c'est pas ko kanga motema boy eza mingi te na te za risque non un ko vana mobala aza ne lo côté po mobala so na lo côté na biso je te jure azala ka fidèle azalaka mbali malamu alobaka je t'aime azala ya kokita yango na lobi eza pe na ndenge mona mibali baza aza na mwasi na poto azo sangisi tozo babango nyonso tout tosekaka mibali mobali soka na eloko te po mona méchant mobali ezaka pasi nata mais azwa lelo kaka yango po yeba mbala fidèle faut kutana na mwambo soka nango te ata lobi aza fidèle kondima na nte siko tanga pe na monike mokila ngo tambola ka bongo na zaina ndeko nga moko bo avena mbali mo wazana ne loko te mbala na zelo ka balukele ngape loko ta yepembe na ngana kuta na o azana loko nga bala ngana boya pourtant yo zelo ko ke na comment regretter comme trop tard na vie si je savais na vie eza déjà perte ah oui voilà boyoki mutu na mutu ndenga lobby. En tout cas, bino mbolandi émission oyo, bozolanda émission oyo, tolobi te po ezokisa mutema mutu, tolobi te po to kabola mabala. Soko moni ke ozano ne kaka 3 à 4 ans pour na yo mobali nazo memelo na ndenga bien bofali na bino. Yo pe muto moni ozana moi chéri na yo moko, maman moko za chéri no moko oza écart na ya 25 ans. Soko bozo memana na bino bien bofali na bino kaka la teke émission oyo ebe tsaliba ko saka conseil tozo pesa na bandeko o mususu bazobunga nzela en tout cas tokomi vraiment na suka émission na biso maman Nicole Nzemba na ite soko ko pesa moi de mabanga po ben azo bisanga pena tokomi pena presque na suka moi de mabanga numéro ya téléphone et ça la moi bien d'abord conseil na ngana na pesa po nde to sala émission boy to akize mutu te to yebisi pe mutu te boma libala to yebisi pe mutu te kota libala juste émission to sali yango po ba oyo pe balinga bakotela ba schéma mabe ba zwa mo mayele to lobi ke eza mabe te mais to pesi pe inconvénient o ezalaka na écart d'âge mingi pona mwasi to lobela yango ka pona développement corps à mwasi yango ka to lobela pona écart d'âge mais so retrouver ko za no bien bo va na bino mama en tout cas wana na pesi mbote na nga vraiment ba lobi et ma mère fondation Lisalisi et ma mère fondation Lisalisi balobi assurance vie assurance amutuka assurance maison contacter ka et ma mère yé fondation Lisalisi deux fois te ozwa nyonso kozala assurer makila ya diamant godness zigoda balobi na kata Paris ala rande yo to moni pe petite sœur propre bella de London ka ndeti Nicole Nzemba zali vraiment moi sans la mine zande bella de London wana na Londres na kinezara Nicole Nzemba vraiment en tout cas wato moni mama Emily Nzemba motema ya tous pepele ya mbetolo babi mama Emily bama kelemba pe musique na bango ya mikie eyebani te o na London ba yebi yango te yo ba yebi yango parce que mukanda mundela nzima ah oui ngape na profiter na pesa mbote pa ya mama Emily Nzemba balobi ma kelemba na bango ya mikie e okangama moi si ya tous pepele ya mbetolo babi wana pe mama bonga na papa mère Trocadéro wabi comment ezo peser mama ya bana ebele vraiment en tout cas na pesa mbote ba bon séjour na kata mboka na biso ya Congo merci papa na ngai moi de mabanga moi numéro de téléphone et ça la bien bon nga mabanga na nga na opesa ka Richard Poit na Fela na pesi Francine na Fela na pesi Raphaël Paku Aida na biso ke moto a danger na opesa na nga numéro te po basa poto bo lukanga nde na kisasa nga na opesa na numéro te nga monde numéro ah oui alobi ye moko numéro to comme sopena na suka émission bambo tebele ba ine balingaka na ta mal à l'aise balobi bo s'abonner massivement na site oyo boyo ka bileng ba déjà bezali Freddy Makambu Joël Inzola toi même tu sais maman Olili Dema balobi staff oza maman Lili Dema na bandali balobi soko yeka na bandali o melamo elo mo bien balobi maman Lili Dema ou mela na yo ba cadre boye bana poto ya bien ba yaka to pesi no monde pe gérant la biso azawana gérant Aldor ay ba mbote belé ou mela na yo balobi mona mukena bangengene gérant Aldor soko yeka na staff Lili
staff tovandi eza staff ya mama Lili Onema quand grave na bandali na mon pe gérant général Glock balobi komongo eza makasi mais ya zana soko yewa no mwelo ka pio bana poto nyonso moi vacances oye awa na Kimbondo ozala décider ba chambre pezali moi place à kobina pezali bambote ya trop pas ya binos bolingaka na tama la les bella de London balobi ba soirée ezalaka moko na kati ya Londres balobi mama mapasa mama Makenda kolo ba soirée na Londres vieux Jacques Maelanda mon papa chéri misi mingedi tunga na ntunga ba bon séjour na kini ba staff so mona boyeza pena na beti ba kenzo donc ya koloba te mère de stokade wazo peser maman mili pe merci na ba fantaisie na zo ki déjà maman mili nzemba mutema ya tous pepele ya mbetelo balobi umela na yo yonde pena mikande yebani ya likele mbabango te cameraman na biso ben image à lelo donc binos bolinga ngai na pesa mbote belé pa ya monoko babi mumbe kwa solo l'hôtel otilo monoko propre aza penza awa so na boki te ba osola mabe libanga ezala mbongo donc tozo boa ko sute mikolo seke okatani mikolo tozo kata bat tunaki base Ben atuni base non ba suite bye bye à la prochaine émission bye.